Na kombo ya tata ya mwana petata molimo santo. Tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo. Nde tozala na limemia moko na moko te ya telefone na yo. Faki tomi bongisa po ete tokoba na bambote. Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tuena pe kintuadi ye mpange to mwana mamba masemeto. Tulombele kwa mpange to watutela mana beto mpangisa kumudibundu takufana kiambote. Faki. Bika twakubike no moko twavana mpangeto kiambote munkumbwa se ye mwana etata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela pangeto lendele kwa kuvwana muzola kwa se ye mwana etata mwanda vilela tulueki mundangu ituterimisa minluengi simya tata mwanda vilela Bawu bakalanga lukufi kimfini ye tata mwanda velela tulombele kwa minluengi sime tata mwanda velela lo tutela mana beto bana beno talovana kiambote faki.
bika twakubike no moko twavana nlwengi simetata mwanda velela kyambote munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuana sedeto tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watu sikidikisa Tusaba ensambuza ngemfumu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi yo ngitata mwanda wavelela bika wasikilanga mnaito tuka kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela amen. Nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo lelo tozali na mukolo na yenga le 19 avril l'an 2026 oyo eloba miete sanza ya Avril na lingomba ya tata mulimo santo ezali nde sanza ya mapambuli pe sanza ya bolingo pamba te soki tokanisi mayemale kaka na le 2 avril kuna na Kinshasa na Matadi Mayo, le 3 avril awa na Nkamba na 1960 koloba ete bozongi ya nzoto papa Simon Kimbangu awa na Yerusalem pe kokanisa na date le 6 avril o ezalaka na 1921 e bandela musala oyo le 27 avril
kukanisa elonga ya mama mwilu yango tolobi ete sanza ya mapamboli pe sanza ya bolingo pamba te na ntango wana tata nzambe nkolo Yesu bakaniselaki loposo yindo na mpasi nyonso ezalaki na loposo yindo. Tolandi Matei na biso ndenge mama otaki koteya biso na banzembo ya Bayuda. Bayuda bayembaka banzembo na ba circonstance o bazala na yango oyo ezalaki ya mpasi pe ya esengo kokumisa tata nzambe pe nkolo Yesu. Biso pe tozali na banzembo na biso oyo tozali kokanisa bampasi oyo bakoko bamonaki pe kokanisa esengo pe kokanisa maye oyo mazali koyela biso liboso. Le 18 mai 1921 wana nde banzembo liboso ebandaki na lingomba etata Molimo Santo koloba ete kokanisa mpasi oyo likambo tata Simon Kimbangu azwaki na yango alobaki na bankoko bazalaki na ntango wana ezali likambo ya esengo kasi eza mpe likambo ya mpasi na ndenge nini epwe awa tobimisi kombo tata Molimo Santo bangunia bakotelemela likambo yango kasi bino oyo bososili likambo yango botika te mongunia akoki kolonga te. Oyo lelo tozali komona batambolisi ya mokili mobimba tofandi awa na Yerusalemi solo toyaki na ntina ya milulu ya 6 Avril kasi tozali pe kotala esika lingomba ezali kokende malendisi yango bazali kopesa biso yango tolobeli yango ete tata Simon Kimbangu alobaki ete likambo toyambi ezali ya kitoko ya malamu sango toyambi kasi tokomonela yango mpasi sima ya mpasi nde elonga ekoyela biso yango tokosenga na choral dirigeant ayembela biso nzembo oyo ya 1921 tango papa Simon Kimbangu ayambaki mosala oyo ayebisi na bambuta bazalaki na ntango wana ete ezali mosala oyo toyambi ya kitoko kasi bangunia bakobundisa yango pe bangunia wana bakoyokisa biso mpasi kasi bino bolemba te mongunia akoki kolonga tata nzambe te yango dirigeant wantu empasi bamwenenge soki pe faki boyebi yango koyembela biso yango. Wantu empasi amwenenge
boke na bakuple nesumini pasa ili kwa milakisana liboso awa faki ezo yemba yo koma na liboso awa oya nauna nilingana
Papa Saidi. Na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa conseiller spécial, conseiller direct ya tata Molimo Santo. Na pesi yo merci ndenge opesi nga maloba. Na lingala elingi koloba boye. Titre nango wantu empasi amwenenge nsangu ayisu samuna. Des hommes ont souffert pour propager la bonne nouvelle du Christ. Bato bamonaki pasi penza pona kosakola nsango ya nkolo Yesu. Yesu nde moninga bazalaki kolanda. Bazalaki kolongola pinzoli na miso. Bazalaki kolongola pinzoli na miso. Tala esengo. Eko komela biso. Awa mokonzi akoya awa nase. Nde tomoni kimia. Solo penza solo. Banguna bakoloba ete bato balingi ko joie bolamwe. Banguna bakoloba ete bato balingi ko joie bolamu. Kaka na nkombo ya Yesu mobikisi nde tozwi kimia penza penza. Biso sika oyo tolingi kozongisa makila mankolo Yesu mobikisi yango kaka nde tokozwa bomengo. Yesu sika oyo akopambola biso. Tozongisi matondi na Yesu mobikisi. Tozongisi matondi na Yesu mobikisi. Po yende apesi biso bomengo oyo. Esengo awa na se po tomoni yango. Esengo awa na se po tomoni yango. Tozongisi matondi na Yesu mobikisi. Toyebi ye Yesu mobikisi. Kombo na yasika pe toyebi yango. Nde tozongisi matondi na ye Yesu mobikisi. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo papa conseiller spécial na bandi na expliquer na lingala ndingo senyi ngai. Merci. Merci Papa Saidi Rubi Kozongana. Tala likambo tata Simo Kimango. Na ibandeli na 1921. Bampasi oyo bakoko ba monaki. Pasi oyo mama Mwilu amonaki. Tango atikali na Lingomba. Tango atikali na likambo. Bampasi oyo bamvoala misato bamoni. Kaka natina na likambo oyo. Na deuxième couple na yango
alobi ete moyini tango amonaki musala ndenge eza kotambola makanisi na bamayini ete musala ezali kokufa nzoka nde likambo ezali kokende liboso. Moyini amonaki ete foto tia makambo mosusu oyo ya mabe po bato oyo bakoka kobunga. Kasi biso tokangami kaka na tata Simon Kimbangu, ata mpasi ata bisengo. Kasi moyini abandaki kotia makambo na ye ezanga ntina mpo na nini ayebi ete soki tolandi yango tokozanga nde bomengo oyo babongisili biso. Ngai na yo na mokono na lelo biso batambolisi tala mpasi oyo tozali komona, surtout awa ekomi ete totonga Yerusalemi. Bazali kokatela biso bikateli ya ndenge na ndenge nyonso wana mpo totonga Yerusalemi. Moyini azali komona ndenge programme episamili ya kotonga Yerusalemi. Tango biso batambolisi ezala banganga nzambe, ezala na ba mouvement, ezala ba association oyo etali lingomba, tala mpasi oyo tozali komona mpona botongi Yerusalemi, kotambola bisika na bisika kosenga oyo ekoki kotonga Yerusalemi. Tala mpasi nyonso wana tozali komona. Kasi moyini pe aza kotikala nsima te. Moyini wana azali kokota na masengeni ya mabe, bosala boye te, bosala boye te. Kasi liboso na biso bomengo oyo balakela biso ekoki kozanga te, tokozwa yango kaka. Na biso batambolisi oyo abengami croyant kimbangiste, biso nyonso oyo abengami molandi ya tata Simon Kimbangu, tokanisa na esika wana oyo moyini songi ya kotiela biso na liboso posa na ye tozangela oyo bomengo babongisili biso. Papa mfumu alongo papa dangi na kontima bako no batango nyonso oyo bakolanda biso na solo, bomengo na bango ekobanda na bango na sa mokili na mabele ti tokokota nango na likolo. Esengeli te biso nyonso tomitia na esika wana, surtout na période tokomi à partir de l'an 2001. Papa mfumu mbanza papa de alungana kiangani atikali kopesa annonce eke botonga Yerusalemi. Banda tango wana papa Simon Kimbangu kiangani akaboli biso ba mouvement na ba mouvement, ba association na ba association to mata Yerusalemi biso peto ya kokomisa ba kombo na biso. Toyoki babikateli nde bakateli biso ba surveillant rendez-vous ya le 27 avril to bosana te pe choral Yerusalemi. Tolinga te ke moyini aya kokota na kati abongisa biso, azangisa biso bomengo oyo ezali kozela biso. Pe na tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu kiangani iloba na ye ete biso ba musicien faki biso nde tobanda likambo oyo na l'an 2001 avant papa mfumu mbanza atika biso na botongi Yerusalemi. Yango biso ba musicien tobosana te likambo wana ete le 6 juin ekomi pene. Ndenge eza kosalama na ba association nyonso na ba mouvement nyonso, kado phare na bino pe ezanga te faki. Wana maloba ya papa mfumu alongo papa Simon Kimbangu kiangani ona komisili bino ba musicien
cadeau phare ezanga te malgré eke etikali kaka soki sanza moko eza kotikala na biso kasi awa elobi yawe elakisi ete si amonaki faki tokotikala nsima te na ntina na cadeau phare na biso wana tosorganize biso nyonso ndenge baza kokatela biso bamouvement nyonso tobosana te likambo oyo elobami ete moyini azali komona bato oyo kosepela na bango ekomi pene ndenge nini tokosala po ete bamisusu tobazangela yango azokotiela biso bakale ya ndenge na ndenge surtout biso batambolisi toza komona batentation ya ndenge na ndenge ya moyini kasi tozonga nsima te lobi tozali kozela afki le 27 avril nyonso wana toyebaki te moyini aza kosepela te ndenge likambo tata molimo santu ezekende liboso kasi toyika mpiko papa mfumandongo bamvoala misato balobaki ete balinga te tokolonga elonga ezali na makambo misato batikeli biso na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwa tata molimo santu amen bika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli muzola kwa se ye mwana tata mwanda vilela munkumbu wa se ye mwana ye tata mwanda vilela Bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.